Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Challenge ya ba comédien oyo Fatou Kayemba Sali, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et Boumama Bala. Lobby Bintou pas se plaindre nango. C'est-à-dire que n'est qu'on comprendre là si ba chroniqueur et mon bazalara que bango batira na bango batumaluba na mon côté. Baya kakaka a tout ni question yonde mutotala na sagesse na yo. Réponse yo kopesa ce qui ko arranger na ce qui ko arranger te. Marie-Jeanne Bololé a se retrouvé dans l'isolo ya lianza lisofote parce que na ye moko boy a éviter kiango. Mais c'est comme si moi challenge on peut dire quoi moi ba rendement de compte moko parce que modèle bat bazo tia ba deuxième ils ont pesa ba tout moi ben 10 ma mobile. Marie-Jeanne Bololé ba wangani e pa lianza lisofote a wangani atali kutata mention te mais comédien musu na kati ya live nda bimisi viwa na caché na bango na koloba boy ezali conception moko bien makasi mais c'est ba koki ko cadrer yango ko éviter mo ba ko faire éviter ba tout mo ba question mususu et ozala bien pour lelo neti boy Marie-Jeanne azongi so na miniature siko na nela NG officiel awa na live ango ya mulai ndenge bandaki ndenge komeli parce que lianza lisofote abeti lisolo ya vie na ye pona ba obayebi lianza lisofote taza comédien anda ko jouer na kilote moko mukuse bonoti la bino pe photo so mo note ce que na retrouver onti akoma na ye na États-Unis apparemment pe tant bakendaki États-Unis sika bazaki na Madio Sombo Mado Somba zonga ya tikala nae a sala vie nae kuna apparemment joueur apende susté siko na concept oya sika oyo Fatou Kayemba Sali j'accepte et mon cœur reste ouvert ils ont permettre plutôt ba quand même moi parcours ya ba comédie belé ils en ba comédie belé ba banda linga na bango koleka ko sala ba interview na ba chroniqueur te pour éviter peut-être ba buzz makambo tout ya ko ba na nenga bien muta a changer na nenga mususu mais wa le ko isa entre bango na bango ils ont les cas quand même mais ils ont les cas quand même moi nous alaka vraiment na ba balle perdue moko bwedo ba vérité zo bimana na CCK ya blague wana vraiment na ndemo sakate na CP na parcours alianza lisofote makasi et moko na occupé pasi na occupé sengo parce que pasi eza que ye makambo yaza ko éviter koloba ba camarade na ya théâtre le quoi ba yebi bien musu baza pe na besoin ko sala moi vengeance ko salir baninga bazo pop par réponse na oké sengo point ni sto bolandi histoire ya lianza lisofote ninga beti lisolo ya famille na ye akoli ndenge ni nazalaki ndenge ni na vivaki ndenge ni ne epesi bolandango ba parents boye bango que bana bazwaka biso comme exemple soki totamboli mabe bana baolanda biso nde totamboli bakasaki ezalaki malamu lianza lisofote abeti lisola baboti na ye et à partir ya baboti na ye nde esala ke atambola na bokebi nyonso kolanda oyo baboti na ye babandaki kosala oyo babandaki koloba te oyo babandaki kosala donc le geste compte plus que le parole les propos apesi parcours à vie na ye ya théâtre alobi pe elo nini yango théâtre epesa ye bato mosusu bazoya na monde ya théâtre bazokanisa yango lokola eza blague mais ntango na okiki alobi théâtre epesi ye nyonso oyo aza nango na vie c'est-à-dire que soki ozwi mosala no na sérieux okose retrouver il y a pas de son métier nakoyela bino na likambo ya Jérémie Chabani na Mama Congo na opesa point de vue na nga soki ozwi eloko nyonso ozosala ata oyo nga nazosala oyo
soki nazwi yango na sérieux nakolobaka epesinga nyonso. Et à travers live oyo naotiela bino sikoyo soki onéglige mosala na yo please konéglige mosala na yo te. Bino bato yaka kofinga biso na balive awa oyo neti nasali émission boyo koya kofinga nga na sene na nga eloko te. Peut-être mosala wana ezopesa nga oyo nazwa te, peut-être na droit oyo natangi na mboka bapaya oyo mbongo naozwa peut-être na mosala oyo naosala oyo classe ko tepesi nga te, mais mosusu YouTube epesi nga ngo. Donc il n'y a pas de saut métier. Live oyo eza na baleson ebele mino eseksinga kaka ke eza na ba ex mosusu. Donc c'est aussi bokabondo akoignore yo. Question na ngeza bo est-ce que eza malamu ko ignorer ba ex? Est-ce que soki oavouer ke na bimana moto tel molobele malamu? Est-ce que eza mabe? Est-ce que soki bokabwana moto ka il faut olobela ye mabe to o ignorer osala lokolo oyebi ete? Okombela nga na ba commentaire. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Suivez la vidéo, moi aussi je vous suis. Suivez. Kombono nani, Oza combien la famille? Christelle, merci. Ouais, Oza ekolo nini. Oko jouer na o mungala mais na kati oko zape mungala te. La preuve même tozaki na tatuka lombo. Paix à son âme. Azaki Musuku, hein, si je me trompe. Mais il incarnait tellement bien rôle ya Kibaluba ke et Salaeka ke Azamuluba. Donc voilà, ça c'est ma première question. Merci beaucoup Maman Joa. Hey, na o muto kabela mamu mulopo boye karaye. En fait, nga kombo na nga vrai na nga. La question na kuna tika wakota makambo na ngai. Kombo na nga zali Lianza Lisofote Ready. Oh, comment on peut dire Lisofote soki Lianza Lisofote Lisofote Ready. Ah, OK. Lisofote. Balobi Lisofote. Lisofote. T'as des enfants? Oza abana? Oui, nana mwana jusque là oui, nazana mwana moko, pas bana nazana mwana moko donc mobile. Ah ouais, félicitations hein. Et yo te za problème pour que luka bana félicitations. Question na ote ngana tu na pas définition ya combo il y na lingala si on peut savoir. En fait, Lianzali roi, Aza roi, Aza mobali, donc Lianza mobali roi mobali tumba. Babanga le côté et puis les sofote za donc muto abatu muta sani saka batu quoi le chef donc les sofote za muto avant de battre quoi dans sens où. OK, Lianza oza marié? T'es marié? Non, moi si oui. Voilà, moi si. OK. Sikoyo précisément na États-Unis, va na ville ni. Bon, naza siko na Iowa, au muto za buza mais siko naza na Iowa donc naza na Iowa. Par rapport ya vie na yo na kisasa ndenge ozalaki ko jouer parce qu'il faut dire de baloba ke biso artiste otola la diaspora aussi là. On comprend ndenge ozalaki na kin na ndenge okomi na États-Unis bien que maman azali, j'espère que maman azo encadré bien parce que yé aza déjà moi na mboka déjà kuna. Est-ce que différence nini oyo omoni tangu yo zaki ko jouer zaki vraiment sur scène parce que là na poto ozwa déjà kayu mususu osala kayu mususu théâtre le komi nango par hasard tu vois le komi par hasard bon différence nini oyo ezo sala entre ndengo zaki na Kinshasa na ndengo komi na poto. Bon, en fait, différence par rapport à la finance, si on comprend que c'est par rapport à la finance, par rapport à la moyenne, non? Par rapport à non, moi j'ai pas dit par rapport à moyen, par rapport à vie na yo mutu. J'ai dit na détaillé en fait nabi par rapport à vie na yo mutu. Différence étant Lianza sur scène na Kinshasa, étant Lianza sur scène plein de succès et là maintenant ndenge oza siko na États-Unis okomi na mode mususu okomi na vie mususu là okomi na vie de couple vie de famille
na Kinshasa ozalaki plus artiste. On comprend la différence wana nazolingana comprendre. Yeah, ok. Ouais, différence ezali oyebi ke awa soki déjà au voyage bouger déjà plus na ba scène ndenge yaki na kin awa exactement bongo te. Awa kotaka mo oyebi ka fo bout na bande mususu mais quand même tout ça peut awa par rapport à ming surtout par rapport à différence na scène ming eza vraiment bongo te. Eza ming samedi dimanche musu ba bengo loko mo ke wi ko prester loko mo ko ti dango ici mais na Congo il y a tout le temps na sur scène tous les jours dans tourner ba place différent tous les jours OK bozongo mais quand même oza oyebi ka ndembo ko zalaka mo beti tout mo va na parler vandi pena mo beti tout mo zone par rapport à différence il y a sur scène trop mais ça faut vendre on va se bouger déjà on va payer ska monter na ba collègue na yo tout un wa bengi exact ya za ko vandi ce ko pende ke au sali. Mais par rapport à ma musu ninga rappelé na moi yebika par rapport à moi ya moi ninga ya okoti là qui paye c'est bon hein qui ni c'est bon. OK, Lianza, na milieu théâtre. Lianza vraiment de nos liens. Le chapeau. Joël pardon Lianza. Le chapeau bâtine de nos liens. Merci. Par rapport ya nini babenga. Babecho vusi. Yes, kuna longo ndio mutonga tina sio ndio. Babecho vusi. Na bien. Par la milieu théâtre. Nini oyo esala yo plus pasi na nini oyo na milieu ya théâtre epesa yo esengo. So na bi na milieu ya art na oyo epesanga esalanga pasi na milieu ya art za na kolela te ande mwa mulo palelaki na biso ba na nenga milieu bako ba en fait ba koselanga makambo trop na théâtre wana top na biso elle kambutu ya kolobate parce nga bazo même mutakala ya zoba moko boya sud africain ba ti ongai mutakala ya mutu moko boye kuna azu sugi na ngona mwasi moko na zo bazolela so ni bazu ba tielo nginanga et déranger mais loko ma oyo na monde sanga e open ezala etikalanga na passe na risque vie ezala ke nga na bukana na sala accident ya makasi na oke notika CD na chaîne na la moto voiture mo pene tout tanga na matali ko na ko na bordi chance moto beta na bordi te mais na ko ya lokolo na bolwa na oke tika CD wana za pa mama na biso Maria na pesa mbote belé présente tangai wana ela pena mauvais souvenir na théâtre pena donc na risque vie de ba tout tanga na moto le kolopena et baluka donc na buka na pena donc ba tianga sima donc eloko ça pena mauvais souvenir na théâtre za ngwana et bon au côté bon il y a théâtre côté bon théâtre ça théâtre ça linga tout hein théâtre donc na théâtre na sali on va tout il faut pas l'aime sur mamsu za kolobate bika ba théâtre ça linga tout théâtre ça linga tout sauf rien na théâtre ça linga nyonso ya tout oya bien théâtre ça linga ba tout balinga baza na ngona vie o c'est mutu za na ngona vie ke mutu za la mutu na vie théâtre ça linga tout voilà. OK. Lianza, si c'était à refaire aujourd'hui, na musala théâtre, orozongela lisusu. Yes. Kaka wana ka mama na ngai. Kaka yango kaka. OK. Bon, Lianza nazongiselo ka même question. Nde toza awa Fatou Diana, Fanny, Nicole, Bintu. Moi mulo. Soki ke olingo bala neti mwasi opona nani nanga pe na china kati na obenge na privé yo ngeke na pour la mwasi ana obenge na privé na kunda ayandi na lelio fort boye o lo ba boye o kuna sali boye donc obenge na kunda Joël, la question moko ma chérie, la ka moko pardon. La zone c'est la ngoma loba so permettre nga. Ouais, tu peux parler. Et Anzali sans faute. La question moko pour batu na nga mingi. Na faire ma colonise à aubergine, tout c'est naturel. Ya mungala. En fait, premièrement naza mungala.
Deuxièmement, na mobali, oyo mona kawana, c'est du naturel. Lianza, franchement, en fait, Namona n'a pas Marie-Hélène, tu vois. Il y a des certains films, hein, Namona encore vite fait. Yeah. Mais ce qui est sûr, au bandi bagag na yo. Franchement, n'a des kono artistes, mais n'a c'est pas na musala no makasi. Merci. Parce que boye pe na milieu théâtre, bo s'imposer. Parce que na théâtre, il faut s'imposer. Pour se oser, il va imposer le oser la Milan. Toi, on a batteur et belé, bah na Congo, oh lelo ti lelo, baza toujours dans l'ombre parce que bah s'imposer. Vraiment. Donc, la milieu théâtre, il faut s'imposer et moi je dis aux garçons moko à féliciter. Merci. Félicitations à toi. Donc, moi, je t'apprécie bien et surtout dans Moussa. Et surtout, tu n'as ni nelo et boumanga. Ni nangwa. Gondo no anani vwezalaka sexy. Père. Oh, mina balinga kumisa etende onanga moko ni batu suba kumisela ngabo na tati na kela ngabo tika malamu. Ni kamula sexy. Ah. Voilà, nous la parole, ou pas. Les gens ont répondu. Si concerne à Touni à Liboso, ma béni les autres, c'est caté. Pourquoi vous voulez incriminer les gens? C'est comme si chez vous là vous parlez pas de choses pareilles à la maison. Vous voulez passer pour des gens sains ou quoi? Diana Obé Libo Marossoa na bangote. Des fois, on peut rigoler entre nous, nos artistes, on peut se jeter des trucs, on peut se dire des choses. Ah, na benga bilobela na question. Oui. Papa, il y a une question. Déjà, première question, dans vidéo, na yo oyo ba vidéo bazwaki mutu wana ntango batindaki yango banyonso bapibli yango balobi eza yo ekutaki yo wapi réaction ya madame ezalaki ndeni? En fait vidéo wana ekutanga na Dubai nazalaka kutu vidéo wana ekutinga jour nanga pe ya spectacle nanga mo ezalaki na Dubai na restaurant nanga pe ya mbote ebele na sponsor nanga fait jour yango sikoyo il faut na jouer mais sikoyo bato bazoya déjà spectacle nanga bazoya déjà na vidéo o déjà bapublier nga ke mutakala oh sikonga na coulisse nango da bayelinga ote bapublier mutakala bingi ngai mutakala na ndenge na nibi na somo bongo ngai mutakala nabi mais dawani anakonda ka nabi Nena daga somo boy, bakubenga mutaka nani, amaliso kugozode nani, bakubenga mutaka. En fait, madame a se kienta qui te po, aebeke, c'est pas bien mutaka na moi si, il y aura des sons un peu compliqués, il y aura des compliqués. Mais tellement babilo quand nga tara jango amona bia qui peut être ngamo se kienta ngai mutakala nga bakubenga mutakala. En fait, tant que la sanga on a bien papa na totika mais sikoyo lianza yo mutolobi ke eza na bona boya lo ba mafaya lo ba na bilobela la tiki oh lo ba na osa l'aise te mafaso lobi na asu na bilobela to bebani bon le quoi vidéo wana ezaki na piso nyoso to yebaki ezaki na ngoyo mais biso lokola dira cha caméra biso lokola toyebi kezaki nango yo te comprendre siko okola kisa biso kezaki nango yo te alors ça on a été Jalo zamta misale merci go dans la c'est et ngate na ibite na tika bolumbu to na nga yebite
Tocha bilonga mutu wana nanga to te okosala ngo te poza ndeko na biso mobali. Non, moi c'était juste la comédie, hein. C'était juste en blague. Moi j'étais okomona bolumbu no toza ndeko na biso mobali. Eza kutu na bandeko na biso mosusu fo bafuta na biso bamandi nde tomona mona. Ngape na mongala o likamona ya mongo. Nazoloba na yo te. non, c'est juste que ça fait un réel plaisir. Moi, tu as posé question. Ça fait un réel plaisir. Il y a Romo Nayo. Et ça juste caca. Donc, nanenga mabete kozoro nanenga mabete ça juste un comédie solo là on parle. Ça va bilingue. Biso ba otoyoka français bien s'il vous plaît. Ça va bilingue. Drôle hein nanenga mabete. Na yebi nga kutu français na yebi na ko pote ndenge bima. Ça va bilingue. Bilingue. Donc esengo nanga eza que na moni yo eza juste que toza en famille parce que eza mutalibanda te mutasafungoli pona mati pona fatu so zaki na opera pona mutu mususu na mataka nanga ba bloco te tu vois na mataka te parce que yo yebika ba mataka biso na ba miniature sans vouloir tomata mais ba matisi biso na mati parce que na yebike na kati eza famille na ngai quoi. Donc, on est là pas pour se donner des flèches, mais Tozawana, Pona Rosungana. Toza Bandeko, Tokoza Misika, mais on reste toujours une famille. Même dans Misika, Toza Pena Bandeko. Donc, voilà, ma question dans les écrits. Voilà. Évitez de nous montrer, évitez. Toza Batata, moi aussi, vous évitez. Maman, Boni. Oui, ça va, maman. Benga loba. Olongolanga souci à Coco Seigneur. Webi Coco Seigneur. Oh yeah. Nayebi Coco Seigneur. Nando linge mingi. Nayeba te so akenda wapi. Siko Coco Seigneur. Coco Seigneur azaka tourner pa ngadi adia. Oui. Akufa te. Azali. Coco Seigneur azali. Nayeba te so akenda. Herman, tu as bien. Quand je fais Coco Seigneur, on dirait Herman ça. Wandoki. Siko na solo ota liad mwarabi liad nazo yebisa yo liad so asalati coupe wala zoni yo baluketu Siko wana tenga misini ni nazaka mutu mote nazaka loba ke coupe liad ezaki sexy no yebiso coupe ala liad so ataka ngo nyonso ke mupandi mo sorcellerie. Coco Seigneur akufa, c'est vrai akufa. Bon se renseigner. Ya solo. Oui, akufa. Question. Bonjour Eddy. Bonjour maman Nanga Imulopo. C'est vrai ou faux moi si m'tabeng ça on a poto? Faux. Reddy bando ye poto babi obali déjà plus de 3 basi ya lokuta to ya solo. Maman Nanga. Comment tu as lokuta na mboko États-Unis balo ya. Ah bah c'est ba caméra keba. Liane, c'est vrai ou faux moi ça kangela ko nanda ko na ko bimate okutana na batuté. Il faut. Comme le c'est normal et boye moko abiyebi. Bako kangele pe nanda kuti. C'est faux. Et c'est faux pour batu bazambi lobela fort. Batamo bakosa o abimaka te bakangela ke nanda kuti. Vrai ou faux, Question nanga. Lunami est vrai ou faux dans la zone? C'est la matate. C'est la matate. Déjà bandaki elobi. Président tayo. Déjà bandaki elobi tant on lobo bando sombela bakinoso basoso a okoya. Tika moi. Atayo. Nali no kuna redi eloko moko. Oui. Dans monde ya théâtre, est-ce que na film moko bien de komo ka sepeli so makasi mozo courage oloba nete. Te olinge pe ana love. Ko sepeli ça na bolingo. Olinga pe ana love boya sepeli so mokoka oloba nete.
Ah, ya okakoloba te nga mungala eza pasi ya ma pasi. Mais olinga ngai kimungala nga na kumba yango partout nga so sepesi ngai na so vete na sepe na yo pona merci mes amours toki na sepe na oza kitoko to na sepe na en tout cas na sepe tout nous sepesi nga makasi na ko so clair nga so sepesi nga na bombe na yebisa mais ozwa pe occasion ya oyebisa pe mutu moke na sepeli na oza kitoko na nini na théâtre na moko na théâtre moko kaka mukolo to mwa mukie moi si ebo mukolo mwa mukie baza mibale mukolo etinde mukolo nga na sens que na ba génération ya ba grande sœur to ya ba génération na biso en fait na théâtre ni bazaka na posa ba mona iloko za na philosophe na nga mais na bimisa ka ndete obimisa te OK Ah, so luvunu ekoti na tiki boni ko. Ma mukolo bo chevandisa ngapo bandoko sangai. Oh, na koso poani. Nga na zo so vita. La voto mutakuki to tika. Ouais. Lianza. Yo théâtre bimana ba. Ezayote, mamu bintaba kasi. Combien de bassi à théâtre bimana ba? Olobi? Combien de bassi à maboki au bimana ba? Ani bondonga. Mbona moi ça maboki na bimana bango? Yeah. Ata moko te. Merci beaucoup. Herman Ngana, comprendre. Ngam na répondre, je vais répondre. Non, mais papa, comme il est fermé, au-dessus ton cœur n'est pas ouvert. Comme il est fermé. Herman motema moto loko moi c'est azemi tuna kasi. Tuna kasi. Lianza na basi yo théâtre bimana ba ona na tika na ba bon souvenir. Moi basi nini? Na basi théâtre nyo bimana ba. Na bimana basi na théâtre te. Obimana moi c'est théâtre. Moi c'est théâtre obimana basi te mais moi sur théâtre obimana et oza quand même na ba bon souvenir né. Azana moi si ka moko théâtre moko ka ya moko azapeka moko. Marie-Jeanne Bololé. Tuzutanga bakomba batundeni ya mai. Tuzutanga bakomba batundeni ni so batangeli obe awo bando piquer ba crise. Tuzutanga poani. En fait, comment dire? Na moi si moko ya mamba théâtre veut dire azaki na groupe maman Marie-Hélène quoi. Moko. Ouais, pas maman Marie-Hélène, moko. D'accord. Lianza osambu sivi na bien. Est-ce que oza peneti ba Herman ozoye ba pe nombre bana teke misusu yebi te. Maman, en tout cas, vie Herman ngai na okusa na tinazata na la sens que azana ba bana ne mususu me bazo boya ko pese bango ozo reconnaître que o ekoza mwana nanga me ba boyo peso bango. Et en tout cas ngama ngana to sola ki bango yamado nani moi molo to sola e bango lobi obi ozana Europe ozo mwana neti mwana moi c'est azakuna na de ma pasta tu as dit ça ici. Bango bandolo bango bandoye bate bandolo bana mutema na oti. Donc tu reconnais que ba super manomo ezala quelque part mais ba yebisa ote. Lianza. Merci. Lili au monde à l'obego. Étant qu'artiste ozana mwana moko félicitations parce que ozana na mwana moko. Oui. Mwana moko azana 18 ans à présenter année au donana. Non, wana ko ya to solo la ozana ko la mamba na ko tiko bongo te. Oui, mwana moko azana 18 ans à présenter. C'est que Lianza a problème. C'est que Lianza a problème. En fait, on a problème tazande na respect ya mtakala. Kangambanga na yo mwa muloko to takana ko respect mtakala wani. Mama oyo kaisamba mninga na yo. En fait, omoni aba biso mibale bato ba traumatisme toko itunda ndeku. Ngana za normalement naza mungala mais moi biso to botami papa moko mama moko to za 4 na.
botami papa moko maman moko ngai Edi Rigen Rifin na Rabi c'est ça 4 4 garçons 4 garçons car ngai l'aîné 4 garçons en fait botami papa moko maman moko ngai tangu en fait tangu na c'est moi ngai na banga ki en fait makambo ouais arrivé là ngata na sentaki na banga na décidé na bi na bota kana mwasi nga na ovana parce que na mona ko boto na mona ba réaction nga trop papa na nga pa tenga trop si mona tenga trop si nga bi mona na vie ma ba bi to zone ça yesu na miti mangana félicitations na mona ki déjà que ça zali en tout cas na ça qui est fort ba de façon tout na ba succès tout oyo na ça qui est fort ya ko mi battre la pona ko. Félicitations à toi donc Oza vraiment. Herman. Oh, Herman yo bongo nanga. Toko swa no ebino ngape bien, ngape mutu epeta. Ngape mutu bata batala. Tu as so na li nzamba liboso na mone alors artiste a star nanga na poser question te. Lianza, félicitations déjà. Et là, quand on a osenga yo bien. Batela biso c'est mec qui bien. Tout a besoin na e pour bomba au pe bien. Ya lonjo za na souci na makasi boetika na biso. Tu es un croche sur Lianza. Naza marié. Muto na bai ma marié na Simba Herman. Oh, na bagi na ba marié na Simba. Muto aza na processus à divorce eza Herman yaya. Moi Muloko. Lianza c'est un frère pour moi en plus il yaya biso tozaka ba frère na ba sœur. Mais on a ka to boti. C'est marié. C'est Tony. Moi Muloko a marié na okende wa puis on est nos Lianza pour ça neni na marié na ngana eso tozwani eza ke to yebi ke to sala pe loté. Ok, ok, Lianza te parce que c'est mon frère, je l'aime bien. Artiste na CP la ranaye. N'a eu occasion et reçoit. N'a profité de bon. Herman, n'a mon que bon CP la accompagné na biloté. N'a long na linga ko chéri par reste là s'il te plaît. N'a comme profiter, n'a pas bang à l'époque. Ce qui n'a pas le bon bongo, tel que ça choque expression faciale. Azo regretter nde bafanda na jo azo regretter que ayebisaka ete bozwi bande ko bino basi bavandi bino tande batu baye ko souffrir na poto na ebisio. Donc je t'aime bien et tant qu'artiste pas la bolingo parce que biso bato mokili tozaso na biso je t'aime yo ke na on a ba sens contraire. Donc continuez. On dit que tango lobi je t'aime alongoli na chapeau na po mona pe coiffe. On a bien zaïe. On a déjà bendi beauté. Ok, Christian Chog, non pardon, Herman. Oui. Herman mata likolo. Mata ma Nicolo azate. Galobi nazaki te. Bamata Herman ba mati. Ko ba question Sili hein. Bamati sana kaka Lina, bamata Luna bébé. Moi Nicolo. Moi Nicolo. Na fondeli yanga ba question que. Mais Herman, matako. Problème ya bino ni nanga. Tema fatenga na loba na Herman na mata. Hein? Luna mata. Bon mata Luna. Aussi ça va Lianza. Mais na commentaire na tia vidéo non tia na vidéo te. Poto non tia vidéo boko mo ba ozulu na ngisa munene ngade. Ya mata na mwasa mabota nzamba pamboli yo. Ok, mais après tu n'as que ça prendre teke. Naza ki na rue. Baba rue. Bongo qui me comme ça zolo munene boni buzuba. Na caméra. Yo Nicolo bazawa bayano bazawa lingo saka na biso lo ba biso qui me comme ça zolo munene.
naye na poso ofungola caméra te ta suki na nga nde eza me bafungola singa caméra mafai omoni lunanda aza boye biso nyonso aza moins âgé malinga sakana mikolo balobaka erime ekomisa batuzolobandako se mouche tout le temps mère yango esala ya bongo yango ezimbisiaoki mwana mamuloko yes eza épidémie ya chamazulu ebimi mikolo épidémie ya chamazulu baloba luna mati te bomata herman Herman ozalaki wana m'a posé des questions la répondre yo correctement tu dois monter et moi aussi j'ai des questions à te poser et puis Herman tu dois vraiment monter parce qu'on a des questions là ben oui tu dois monter ouais Herman maintenant toi on va dans ma question Herman toi c'est là Herman on a question te ma fa question ça te Herman tu dois monter mata c'est lianda to sisi Herman Sisa ma fa bien na question moko na ebité asisa ma fa maquette mukakanda mukuse lianza ozala na groupe ya président Christian Shoga. Qu'est-ce que tu as aimé na groupe ya président Shoga? Bavar. Le travail. Bavar. Redi Lianza, aujourd'hui président. Groupe ça toujours t'es coupable. Très normal les autres dans le bon sans problème. Vous les gars toujours dans ma chaîne les gars on a deux chaînes. Groupe eza posé, mamuto eza pepe dans mamuto eza très on doit dire. Lianza o escroka ba chapeau ba mongo ba combien soko sel ba calcul. En fait na construire ni ba mbongo. Ba mbongo ouais, ozo ko se jeter moza ko lingana et tozo dia ka mbongo na poto. O ko sel ba combien soko sel calcul. Là sikoyo normalement bon, na vérité hein. Ton cœur doit être ouvert papa. Ok. Oui, Ezanine. Nga ba fille mingi ndeti libana ba linga mingi ngate. Pilote. Eloko kina sa pilote mama. Alors nga siko na mwasi o na ngena pote. On a roba na bi nga na linga muto na mona te na linga ate. Nga na mwasi mote na poto abagadala mwasi na poto. Nana ete. Nana mwasi moko te na poto ba tone ropo te ngai na ki mwasa linga tina alienda ba koli ba mbongo na poto azalati. So benga misu mona obenga o nakisanga nini boye o tokuta nini boye ngabi na tuka naza kolinga te parce que na mona ka déjà na ko éviter pe na ba libanda mingi en fait na linga ma ni na na mwasi yo moko tango yebaki ke troisième jambe eza excitant ndenge Joël azosepela nango mpo azotuna question sur troisième jambe yango okoma kosala nango nasepela nango te nasepela ye mutu nde moi je peux pas aimer une partie de quelqu'un la personne moi j'aime la personne donc ozosepela na mobimba ne au fait Herman yo okaka na o Joël te alors tika distraction Lianza oui Herman sikoyo yo est-ce que so talisi ndenge oza na poto tala soki oza vraiment na makoki toujours akobota parce que ti siko oza na mwana moko c'est inconcevable est-ce que so talisi oza na problème biso États-Unis omoni yango lokwa Europe abotabota awa natalisa ndeni po ozobota te attention à Jess Apporte. Tindela ende kona mwasi oyoka. Attention à Jess Apporte. Ok. Maman, encore check spot, yaya. Check fin de mois. Jess Apporte. Attention à Jess Apporte. C'est là qu'ici, hein. Jess Apporte eza. Eza bafutisa bana omoni mwa salaire nyonso wana. Yo moko kuto oza na contrôle nango te leta mbamo azozwa ngo azopesa ngo mwasi na mwana. Eh, Lianza, bien somme. Meilleure mère Diono sur scène. Lianza. Avec quel artiste? Vu de loin. Présent de loin, ok. Vu de loin. Parce que vu de loin, tout ça, on est du logo.
Donc bilo oyo pena ke oyo na habité quoi oyo tout ça na vie de bien bio yanga na vie de bien eza meilleur bio pour nga voilà na ba bio na sala ba bio na batu est-ce na kota na sala ba bio oyo beta ba situ ndeti baba mobiki si wana ba ida ba bio mais na zongi sima na ba vie na biso na tika pour na tina na tiba ba mama sate mais na ba vie bio pena bien za makasi za bio ngana vidéo meilleur bio na. Ok. Si c'était à refaire, on fera toujours à la comédie. Bien sûr que oui, bien sûr. Ça yango ma. Et tu peux couper les Gianni Faye, au moins Makamboleki sur la toile par rapport à Bisso, artiste toi la diaspora. Est-ce que toi, tu présente-nous dans la bonne vie vraiment moi si l'anda côté sa relation à distance d'abord. Bon, en fait, Makambo yaba beti ya vile na son âme vraiment na malade dans l'hôpital. Elle est ngwana, kitanga malade donc maman tout aidé. Dans l'hôpital donc na hôpital. Donc on a ba problème ya kaka déjà ngande kono naza. Na lingi ba problème te. Écoutez, malade donc malade donc vraiment écoutez là on a un souci ma classe na mbetu na ba il faut appeler na bien président ça il na déjà que quand on a rappelé là quand a bien ngape azoki ngape pour na malade donc na vraiment na moi na ndela vraiment à la loupe très très mais à la été parce que na malade voilà. D'accord. Hermano Zoluka. Bota apporter live coach, s'il vous plaît. Bota. Hein? Olongoli sabasi combien bazemi? Voilà. Ngana mona moko so ya na zemi. So ngana ngebima. Biso en fait biso bangala to linga bana. Ngala lungo sa baba basi bazemi. Nana longoli sama bazemi. Linga biloko wana te. OK. D'accord. Moi c'est bon. Na suki wana pour l'instant. Elianza kesho asuka na États-Unis Moi mon opposé là. La famille bota poter live s'il vous plaît. Allô? Ah papier te. Oui Mafa. Obi? Sanda, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux au de la moitié de Kinshasa? C'est nini? Ma faille moi pas ma connexion. Vous êtes bien té. Allô Mafa? Est-ce que c'est vrai ou faux au de la moitié de Kinshasa? Est-ce que c'est vrai ou faux au de la moitié de Kinshasa? Et vous faut na sundola moi c'est vient Kinshasa. Ko sundola moi so sundola moi. Ah na sundola moi na age na moi to zala kine kaka o sundola ko na moi sa photo. Na moi si moko. Na moi si moko. Na moi. Tika mwasi te. Ngana mwasi moko. Wana abina kiseko tika mwasi te. Ngana abite, ngana mwasi moko. So Claudia. C'est sur la micho za kini. Lianza wewe Claudia? Bien sûr que oui. Azanan. Claudia nani? Oyo yebi wana Claudia wana tutu. Naiba Claudia Belé. Ma Claudia ni kinyo na yebiye. Claudia oya mwasi na yo dagi ex. Claudia, naibi Claudia. Naibi très bien. Azanan. Ada moi c'est ça, ni ngona. Na lebite kaza pede. Na pini wazane. Ada moi si. Lianza, est-ce que c'est arrivé là yo pédalinga? Oui. Libanda mingi libanda na États-Unis na Afrique du Sud on avait na Afrique du Sud puis na libanda
Ni ka balibanda we. Siko ozali kosona bango ndenge nini? Ah? Ba réponse ne ezalaki nini ntango bazolinga? Bon, oh. C'est clair. Alinga ba PDT. Clair. Losoli ape mongo apede C'est clair, moko. alinga ba PDT va PDT. Jamais. 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 D'accord. Kutu nga sona monika go bien ba jana ba no sala na bloquer mbamo et puis a ko bloquer pe na bloquer yo donc na bloquer mbala moko. Ouais. D'accord. Et si arrivé là, on va juste na mère à distance na téléphone na vidéo. Maman t'a okufa l'année passée. Moi si na yo. Na Oui. maman. Sur un téléphone, oui. Pourquoi pas? C'est sur la. Au sol les besoins sales. Où ça nine? Zigidubi à distance. Eh, j'ai dubi de l'eau, j'ai dubi. Lianzo sakana na yo ebi zigidubi te. Eh. Eza nini? Appel normal. Appel au chef boyemer à chef bozo talal. Eh. Ok, d'accord. Là, ce qui va cacher ici. Merci, Liane. Ouais, Herman, nous sommes dimatés pour aller nous aller à Salaté. Nous sommes dimatés pour aller. Ah, tika yo Neti yo bozo souffrir na mampu y a encore une année à l'ibala me perdre à distance. Nandimi, c'est un problème. Et donc, Isaka? Je crois que c'est sérieux. Oui, fille. Ma femme m'a Herman. Herman Mata. Mais on a été déjà l'obit. Ah. Oui, après il y a Herman Mata. La famille va tapoter le live. Caméra la vidéo. Ça va tapoter quelqu'un qui prend un commentaire. La Fongoli. Ça, tu as commentaire, ça l'a bien fait. Ça, va tapoter. Ok, là. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.